Papa na ngai akitaka salaka pa mimonisaka e Boma komine lobi modis palom qui se confie à l'homme ngai na talela moto mokili deo ngai na talela kanzambeo soki na taleli papa lobi pakoki kukufa soki na taleli mama lobi makasi ekosila e soki na taleli baninga suka suka bako desevoir ngai ngai ngayo nakati na libulu nazolelo ngai natelela kabande ko basundoli ngai moto na pasi nazolelo ngayo natelela kaka moninga malamu ya Yesu bolingo na ye na motema yango nde likya na ngai bilaka na ye na bomoi na ngai epolaka te o moto amokila koki kolaka ngai lobi mpe awangani kumama yawe kumama na yo Yesu mobondeli na ngai Okamatanga na putulu Okesinga tina na miswa batwe Kumama na yo Makasi na ngayo Kumama na yo Natalela bopele yeso Kumama na yo Flat Hotel Liseke, c'est la qualité. Flat Hotel Liseke, c'est la différence. Flat Hotel Liseke, c'est la supériorité.
Après, dans ma boutique, client nyos ba client ko yeba ile ni criminel na kulevité na kulevité ou à tous les cas et là tu n'as quand même eu quoi tirer jamais ba ton noir ba de belé ba da pembe ba de belé avec des signes de criminalité wanande asimaskari na kati kwenye c'était l'actionnaire ngai na fa mole tra da côté ya antir véhicule kuna na da chef de poste ya rawan ko na za côté ya antir principal ko za ka antir moko na sorti moko. Silence s'il vous plaît. Tout le monde il y a mon cabinet, moi c'est dans le pot, parce que moi c'est le pot, cabinet, maman na vitesse. Et bâtiment bien dans la carte. Alors on a des sans arrêt. Il est à lui bâtiment bien. Bâtiment la carte, il y a banque. Comme on a dit sans arme, na vitesse, na poche na guérite, na vue arme, la manière arme. Comme on a fait effectif de la criminalité, aux gens la carte, on avait un premier coup de balle de sommation du bolo. On a tiré dans les bandes, toujours dans les bandes. On avait dit que le premier coup de balle de sommation qu'on a la police qui nous a demandé de voir les gens à les camouflages. Et puis ça n'a qu'un camouflage. On a dit qu'en cas il y a un sorti à mon c'est camouflé. À partir du camouflage, on a maman en question, bien Kaboul, Linette, na Arbenae, na ça qui m'a dit à Adopi Manapox. On avait dit deux coups de balle. On avait dit deux coups de balle. Ngana beta ya criminel ba tibida waite na beta kina ndoto kwa kwa na beta kina kwa na kile beta balle les autres na beta yi balle na ndoto deux coups de balle les UEP les autres qui vont voir ici tout ça pas comme deux coups de balle à moi bon comme appris parce que appris des amis parce il y a guérito il y a machine il y a franc congolais donc dès que beta kina ba vite on a ce qui est dévié il y a moyen de passer avec les filles, parce que nous avons fait aujourd'hui, place ya kubimela ezalaki lisusu te parce que entre principal yango wana ngai mpe nakalika couvert mo mba pona ndenge ya kumaka wana aliti intervention et beaucoup ateka na position wana ezalaki intervention ya peme na direct force vraiment ça ezalaki première pénétration ibaye bakoti na intervention la koti na kati kuna tinde bakenda kodécouvrir na nsima kuna na batante ndenge basali mbongo ya raw bank ezawa
kaka bato bakota pénétration bakangaki bango bayimaka place mbongo ezali bango nde bayebi place mbongo ezali bango nde bayebi place mbongo ezali ezalaki tag fox na batango bazalaki ebele section ya pem na section ya tag fox basalaki pénétration bakoti na kati section ya liboso ekotaki wana nde bayebi esika mbongo ezali bango oyo bakangaki bango nde bayebi place mbongo ezali parce que azalaki na saki ntango azobima na fox azalaki na saki nazalaki nango liboso wana ntango nabeti deku de bale asali epi na kati ntango intervention eye bakoti na kati kuna bango nde moto nakangaki kuna bango nde moto ayebi place mbongo wana ezali ya auditeur alobi boye aki yo oza asocie na ye ata komona nayebi ete tokutana kaka na arrestation nde bainterpele biso nyonso to biso tozalaki arrete te ma interpellation parce que action esalakaki na 9h ngai nazalaki interpele na 16h ntango bakangaki yo bakutaki yo na biloko eloko moko te ngai aza chef de poste ara banke na arme na kaka esili molo yo bakutaki yo na eloko moko te major bakuti te badollar banini na nani na yo badollar bato bazwaki ye nde bayebi esika dollar wana ekendeki siko ntango bakangaki bakutaki yo na eloko odore bakuti yo na nini ntango bakangana bakutenga na staki wana oyo ezalaki na mbongo mpe baweleli bango nyonso mbongo nano abana bakanganga babande na konyatanyatanga batiki nga nano na se wana baweleli na mbongo ntango mbongo esili nde batomboli nga babimisi nga babandi obetanga bazali na bakomanda na bango ubien bango kaka basoda nde bakota liboso bango kaka nde baweleli mbongo ngai nayebi te bato bakota liboso ngai nayebi ka baoyo bakangai ngai baoyo babetai nga baoyo bazwaki nga nde bango mpe moto bazwaki mbongo tasama banani bakotaki bato bakotaki première pénétration ezalaki tag force na badempel bango nde moto akotaki pénétration liboso na kati ya banki bango nde bakotaki bango nde bakotaki na banki yo komona oyebani na bapolisier oyo baza pembeni na yo bapolisier oyo tosalaka na bango mosala na kati ya bango na date ya le 16 bozalaki place moko si na date ya le 16 nga nakotaki mosala ndenge nakotaka forme chaque jour nakotaka mosala sikoyo na mama oyo mbala liboso komonana ezalaka wapi mama oyo komonana nga na ye ezaka ntango ye akoti adrake parce que nga nasalaka na kati ya banke na kati pena nayambi parce que mosala esebandaki bakliense bakoti nazwi babordero nazokotisa bordero na kese mpe bakese mpe basengaki babordero comme d'habitude nde tosala kosala ntango nga napesi mokongo kota porte entrée principale ya banke nayoki kaka mongabi moto abouge to akobouge na mobete masasi bino nyonso boleka bo nde bamalwani nde ongana les avions moto abouge to akobouge na mobete masasi bino nyonso honorine telema na toi eza nde pousse oyoki deja bayebiso awa yo olobi yo les avions ye alobi te elokoti zela elokoti olobi no moto abouge te oyo akobi te abouge na kobete masasi eloko oyo lenga nakotaki oyo ekimisa bato ezalaki le na oloba ezavion nde eloko ya liboso nde bato bakimaki me ye ayokaki yango te ayoki nde moto abouge te silence s'il vous plaît ngai oyo nalobaki moto abouge te oyo akobouge na kobeta ye masasi singa alobaki oyo nga nalobaki yango nalobi na bino eza viol yango oyo nga nalobaki oyo bato bakimaki eza nde monduku wana mpona yo c'est ça oui eza te moto abouge te te non esiko bato bakomaki na se ndenge nini balangani na nasimba ye moto te kaka nde nasimba ye moto kiboye nalobi eza viol après bazela na maatre biso nakoti na motuki nanga na bi eza viol ese bakofukama babomba mpo bamona ye monduki ya plastique comme eza ya vrai nga oyo nalobaki yango nalobi baloba na ye eno moto abouge te oyo akobouge na kobeta masasi nde kotinda moto abomba pourkui na kokoloba bongo mpo nayebaki eza mondoki ya plastique pourkui na koloba oyo akobouge na kobeta masasi koso oyo babougaki il faut nabeta normalement masasi et osimba même pas na parole yango mpona monduki yango ya plastique
mais où tu es le tribunal à Wagnon, quand vous continuez à mourir, et ça avec l'intention de Fatouana, papa n'a pas eu de Mundu qui a solo. Oui. Mais au point qu'on va payer que non, vous bougez des gens, vous bougez dans Robert Tamassas. Et on va rappeler na yangote. Wana souvent, on va rappeler qu'on va na lobita kosi ngai na oloba o ngana lobaki. Soki yoka kemo na mutu mususu le kokoza la ngana ndoloba o ngana lobaki. Linga la tsangoza ki o monta. Ngana za kinga mu. Zela na no ya zonga. Nani quand on parle. Rappeler Honorine. Ndenge zalaki. Alors, grâce au temps na pesi mu la porte. Na zo porte ça va. Mon niveau na zaki na la caisse. Dans la route mo wana. Dans la route mo wana état de sécurité. Na baluki pona tala côté. Né na moni moi si alati moi comment. Alati là akari là awa. Na le client n'a panique n'a plus son osso, il s'est dirigé vers le balcon. Sécurité, mais là, c'est bien. Devant Moudouki, en tout cas, n'a pas pour nécessité. N'a pas civil. N'a pas évité que les gens apprécient que les gens ont monnaie et l'eau. N'a évité que les gens ont la minorité. La qui nous prend dans le papier. Ok. La séduction, la mort on a client qui sont sur automatique na balcon. Dès qu'on a toqué quand on a ponné sur le balcon, na ba client, il y a sikali na. Faut que les a opéré. Librement. Tout que les na c'est mon qui to ko tika librement il y a dans mon nous na. Je te montre ça la face na mon nous na c'est vite. Le ministère public a levé vidéo comme vous avez une association naé. Oya opéré na sima ko kabola na pourquoi? Wana ministère public dans le bien oyo na zolo banza même matikolo ayizwe ba ko na zolo na bosolo na ko na association na mon côté na eloko mon côté na mobité parce que na zolo kala via bana na ngai na mwasi mala boni bosi ko ta na o atamba na mon côté tozo mala pa ya adita o pesa na na ba na ndio Honoré, nous avons joué, nous avons eu moko. Si vous avez des emplois, nous avons discuté avec vous. Hein? Là, la bête qui va dans Honoré. Nous avons un plastique bête à thé, et qu'on vient de faire le point à thé. Et bien, la pilon. Pilon, oui. Est-ce que vous avez dit quand vous avez dit non, on a testé qu'on a flat. C'est ça qu'on a. Silence, s'il vous plaît. Donc, testé qu'on a flat. Ils ont la ligne. Pilon, après, ça les morts. Mais la banque au salaire qui était. Non, la finale qui ont été. Bon, bien balai. Oh, et où t'as eu? Moi, je vais éviter. Ngai, on a appris, on a moni, abimi, bien kaboule, bien emballé, tout ça. Na munduki, on a petit deux coups de balle. Quand on a petit deux coups de balle, on a pas eu riposte. Ce que les gens ont fait, on a eu des interventions, on a évité, on a pas eu riposte. Ce que les gens ont fait, ce que les gens ont fait, on les laisse à côté parce qu'on a eu face à criminel. Quand on a petit deux coups de balle, il a payé à zone de 4. Est-ce que ça n'a pas coup de balle pour faire dans la carte, il y a pas na yoka qui riposte mais ceux qui allaient pas papier moi na suuta na kati na ebi amonde papier bo wapi papier bo ya pour renforcer ba PC ngai mundu ko na beteke ngabo joie parce que il y a une précision de poignée de sauvegarde des allées qui des mundu mo sans précision ceux qui allaient tenir bien précision on m'a peut déjà okufa ngana na pesha qui est tina donc na kati banque tout ojo mazongi kuna abina suite parce que ça na ba yo lo ba ki papier ba yo to no be no papier
C'est ça. Bapem, Kozaki na bango, Libanda wana. Est-ce que Bapem va bêter Massas? Bapem va bêter qui Massas? Pem, oh, Kozaki na wana, capitaine Mobile, c'est yo, so bêter Massas, pourquoi? Au moins, nini. Il moukete, colonel Aye. Colonel Appel Aye. Quand colonel Appel Aye, Aye na intervention. Là, commandant là, bédement Task Force. Maman Baye Bakoti. Est-ce que ma paix doit la mettre à Massas? Paix doit y avoir mon on a pétali l'issas. Autres aïe ne coûte ça, c'est bon pour Massas. C'est à pétali l'issas, c'est mon corps. Tu vas gagner la vie au péta, au moins ni. Pétali la carte, tu viens à et il y a ça que ça qui va monter banda. Quand il y a pétali, quand on a une cache à ma pétali. Est-ce que la carte est à banque? Vous avez dit Massas, c'est pour bêta. Et la carte à banque, Massas, c'est bêta. Quoi qu'il s'est vu, nous avons donné une âge de la c'est ça. Il y a un peu de policiers d'affaires qui ont été mis à dire. Oui, mon ami à moi. Oui, mon ami à moi. Là, tu m'as dit, là, tu m'as dit, banda. toyebani tosala mosala esika moko tosala nani tozala na système ya rotation mais jeudi wana ozalaki libanda boye pour aider baclient na koretirer bambongo na distributeur ama mokolo mosu ayeki kosalela carte te kotie carte ozweli mbongo oyo bakota na kati ya banke kuna eza na bato basalaka ye tokemona na ye kaka na pekin associé na ya makasi oboyibaka na ye major namoni eka na pekin mokenga na maraboni na ye ava bakanga bino nayebi ete batelefone na bino ezalaka na bino na nyonso batelefone ezalaka yo tobandi na telefone na yo ezalaka telefone na ngai ezongaki azwaki yango nana azongaki ezongaki na ndako yo mpe ezongi na ndako yanga telefone mabotolo kaka na kati ya banke ani pa colonel moko azalaki na botolo colonel abotoli telefone telefone na carte na ngai esekisa asalaki mpe mpe esesi akomisi yango ya ye adida ngai ntango bazotia biso na pekim na kati ya jip po baya na biso na auditorat général napesaki avocat na biso ya rao banke nalobi kuna ekobunga zwa telefone oyo ogaodele ngai agardaki telefone wana ntango toyei kokutana susu vendredi deuxième fois ntango akosala biso assistance kuna na bandeko nango bazalaki mpenza ngai bisa awa ngai bisi na nini audience ya liboso ngai bisa babandeko nango bango wana pesa bango bakende ngo na ndako yo mpe telefone ezalaka Les mêmes jours, on a téléphone à l'âge, tout à l'heure, pas à l'ITNA, pour la passé du sol, mais là, le moment. Ça fait ce que madame allait, c'est ce téléphone. Si vous avez même honoré le numéro. En tout cas, on a numéro à la raté. Là, il y a contact exact. Donc, on a un numéro. Numéro de popo comme la porte voilà que il y a parce que comme prenne au major la ebiete nan to mona na pete hein la ebiete oui mon major expliquez nous sur ça qui wapi qui zalaki bon la tongo et to sali remise de pièces na équipe sortante là la 18h la butu nde basalelaki mbongo esilaki machine ekataki ifale kosela bato soki bakonsela koti baexplike bango mpo baluka koapprovisionne mbongo na
la machine à fond. Il est devant le Tozeli, elle va poser la côte, il y a ici à qui le doigt, la machine à fond, il va les os à la tête. Le gosse est là pour approvisionner en haut. Enfin, il y en a, la porte, il y a entrée véhicule. Enfin, si 8h30, 9h, ça les bandits, il y a tout le monde qui patronne, il va aller à Dimi Mbango. Couple, on a Dimi Mbango. Place aux Zalaki, le lieutenant, à Kinimba, on voit qu'est-ce qui se passe de l'autre côté. Et ça, c'est Betty, Béni Portail en haut, Béni Kadri, télémi quelque part. Et peur que, on va comme un montant, on va sur la bataille à moto, on va qui Tini Nangai, la Kundi, Tini Nangai, la Zaina moto là, la Kena magasin chinois quelque part, pour la parcelle voisine à Bissot. La télémi et la télémi ça c'est continue na ba maman baza côté kawana ale toki mibisonyo sur na magasin ba chinois wana bangi peut-être ba koya ko piller les akangaki magasin na ye akangi bisona batonyo so bateka ka sona les tokanga matina kati ya magasin ba chinois yo umora ki bato avec un massage te son wana kaka masasi yo okimelika lokito masasi olongoli na bilamba ya sécurité mokonzi son wana kaka bangisaki akwa boza la sécurité mokonzi na civil kakanga sans kaka okimi sans antibal sans quoi chef oki maso ya masasi okimi nana azwaki mbongo mokonzi déroulement makambo wana nyonso nga azali na kati ya magasin ya chinois bloqué par la chinoise ndenge na camouflaki kuna mokonzi oya oloba o chinois alobaki yondo okimi oabandone poste kati na mbro mokonzi nake kosecamoufle po permettre nga nabenga société mpona informe bango sur la situation qui s'est passée au poste nabengaki société bayebisaki nga vanda place oza wana ne bouge pas vandaka wana nzela ti kini ekokota apres okobi mokonzi nazoloba ndenge kaka tokutani na pekten jeudi oyo bamemaki nga na pekten nde namonaki ata mokolo moko te ata mokolo moko te ata mokolo moko te ata mokolo moko te ata mokolo moko tozaka na relation moko te nayebi ye te ata namona ye te ata na ndoto ata na moi namona ye te bakamaki nani d'abord nga kobima na nga kokóma na maboko ya basoda etake ya sécurité ntango totika likolo na bato baévacue bato nyonso nga natikali kutu na basoda oyo bazalaki wana okoni mpe kutu j'ai été utilisé nazalaki utilisé na basoda mpona balakisa bango couloir ya banke bazala utiliser totali caméra banke ezolakisa ezalaki wana na chef andi azalaki wana chef d'agence ntango basengi mpo bapota na ele mosusu kote banko ezalaki chef atindi akikende na bango olakisa bango mpo bakota na immeuble mosusu wana mpo batala mouvement soki nazalaki na kati omonaki basoda na baposition bakotaki ntango bayaki intervention sikoyo na ngai banani bazwaki mbongo oyo olorine azwi bon oyo olorine ayibi mpo ye moko alobi ayibaki en tout cas bato bazwaki mbongo oyo honorine azwaki nga namonaki bango te mpe na parce que en tout cas nazalaki traumatisé moya koyeba même si en tout cas bazalaki eye
na mesana na biloko wana te nga civil ka civil pene ya civil au carré ko kamino civil oyo oza civil oza kosasocier na bato oyiba mpona nini naza na ngonga ya kosasocier na moto mabe te parce que natalaka avenir ya bana na mwasi négatif oko banka kontaka na biso parce que ayebi kosala nini oyo tosala d'ailleurs mokonzi soki kutu mpona akobanka esengeli kutu ya remercie biso ata na baprime na makasi parce que moyibi abimi te basoda na biso basali effort moyibi abimi te parce que soki ezalaki complicité alingaki abima mais baempêche ye abimi te en tout cas fallait kutu allez compenser ta biso to ale les 5 premiers là. Qu'est-ce que vous avez fait là? Vous allez chanter hormis et à vous, mais cachez-la bien, cachez-la. Vous avez la parole pour charger les uns et les autres. Merci pour la parole, Monsieur le Président. Mais là, le président précise que toutes ces questions ont été posées par rapport aux trois programmes. Voilà. Et ce sont les présentations qui sont liées. Monsieur le Président, distingué juge, nous avons atteint devant votre tribunal la prévenue Honorine Poche. Et consort au nombre de 7 dans ce bloc. Monsieur le Président, je voudrais d'abord préciser ou cerner les faits de la manière dont la prévenue Honorine Poche a eu à perpétrer les actes infractionnels avec ses consorts. Les préparatifs d'abord. Quels sont les préparatifs? Les préparatifs du départ. Elle commence là, déjà dès l'entrée des jeux. Nous sommes le mercredi 15 octobre 2027. Vous imaginez même entre 18h et 20h, elle est accompagnée par sa copine, la dame Capi. Et ici, elle vient dribbler le tribunal militaire. Alors, ne sachant pas que ce tribunal est aguerri. Elle vient dribbler le tribunal en disant que Capi, c'est une connaissance seulement. Non, non. Madame Capi, elle-même a comparé devant l'OPJ. La prévenue a comparé devant l'OPJ. Elle a déclaré que Madame Capi est ma copine et nous sommes dans les réseaux sociaux avec elle. Voilà, une copine dans les réseaux sociaux. C'est chaque jour. Ils sont dans les préparatifs. Quel que soit le nombre de jours à Kinshasa, elle atterrit, elle connaît Kinshasa. Elle a été ici en 2024. Elle connaît très bien Kinshasa. Ce n'est pas les peu de temps là, les 5 jours, les 7 jours
ami sur les réseaux sociaux. Avec qui il est allé. Ils sont arrivés dans un magasin chez les Chinois et elle achète l'arme de guerre. Elle achète. Mais elle ne dit pas à ses collègues, à ses copines que non, c'est jouer ici, pas servir à quoi faire. Donc c'est pour les enfants. Non, comment? Elle ne dit pas. Monsieur le Président du Sénat.